Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Ingénieur Lindomba Mustafa. On a cherché depuis 2010, na bandi ko sa ba recherche na ngai na sali pas mal de projets, na sali plus ou moins 4 ou 5 projets oya makasi vraiment ya mboko yo. Lelo na ko présenter bino projet moko très innovatrice ya mo eza en face na bino, eza mo bateau moko à propulsion. Bateau à propulsion yo musana ngo eza nini? Eza la pêche moko mo minier semi-industriel pour esunga ba congolais mbisi eza na mai na biso moko eteka ma cher oleka mbiso ezo oyuta musika esa ba voyage ebele ezo koteka ma moins cher. Awa tosali ba copie collecté, tosali eloko ya biso moko balobaka pena made in Congo original yango oyo. Awa tosali na moteur moko ya 2 chevaux ya essence. Moteur wana ezo tourner hélice wana soka tourner na 3000 tours a produire mupepe. Mupepe wana na kati nasali mwa turbine moko na ba sortie ya pression ya turbine. Mupepe wana nde permettre biso to avancer. Et puis dans la pièce mon akati wana to tiango za inverser et comme ça la machine arrière et comme qui ne liboso grâce à commander mon papa pamba. Consommation vraiment est amouquée parce que moteur à 2 chevaux est mort déjà 1 litre essence tous en a plus ou moins 1h30 1h30 pour la 1 litre essence. À part ça toko bakisa ba panneau solaire ali machine moko no temps l'appelle énergie solaire. Et on a hier pour na osenga nde bino ba moyen to bakisa ba panneau solaire pour to tambola ngol ko la mai rien que l'énergie solaire. Monteur wana ezaka ko aider biso pour la ko secondaire appareil na kaou mama eza makasi. Au cas où monteur ekati premièrement tozana ba pagaille eza mpanzi wana so bo mona ngo ba pagaille eza wana il y a 2 pagailles wana so monteur ekati bokei. Mais le côté vous allez équiper pe na panneau solaire dans danger ça te. Made in Congo yango yo consommons congolais yango wana ba filer ça to installer yango pour to consommons congolais. Et puis tous les congolais ont besoin ya ko s'investir boya bo hésiter parce que projet yo non na ba plage na bino et ko ça moi décor ya bien et puis pe bateau pour ngba s'investir pour na ko naviguer la mai pour na ba touristes donc ko aider bino à 100%. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.